nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Info Lingala journal pour le peuple ya mercredi 11 octobre yango e bandi mbote na bino bisika bozwa mitofongoli yango na ngamba seni pour na kotalisa bino ke na sima ya fermeture ya BRTC pour na présidentielle ya le 20 décembre rapporteur ya seni Patricia Seya asalaki synthèse ya ba opération oyo bolanda yango elongo na héritier Mapinde mipe Stéphanas Kande. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat. Et puis après, s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Secrétaire général autre vision du Congo, maître Magloire Kassongo a kenda kiko prier na église Gosna Fellowship et pa yuapi a eba kisolo na kokabola ba mama Maputa héritier Mapindemi Igor Ntingi.
Lokola mon Christ Malamu, Maître Magloire Kasongo, Oyo Azali secrétaire général, il y a autre vision du Congo, AVC na Mokuse, parti cher, il y a autorité morale, Maître Dide Boudimbo, Akendaki na église, Gosnag, fellowship, Oyo Ezwami na commune ya Bumbu, pona kosambela pe kotika mosala na ye nyonso na maboko ya Nzambe. Azalaki ye mokote, azalaki accompagné na molongali na ye oyo azalaka penepene ya Maître Magloire Kasongo pona kopesa ye ba idée ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona présence ya Maître Magloire Kasongo oyo azali pe coordonnateur adjoint ya AVCA tango akomaki esepelisaki ba fidèle nyonso ya Gosnag fellowship na ndenge akosakana te, surtout que Maître Magloire Kasongo azali nouvelle énergie pe réserve ya politique ya République démocratique du Congo muto ya tondi na ba idée ya makasi pe ya malonga pour na développement ya RDC. Papa yenza le silindenge kaka balobaka Maître Magloire Kasongo ayaki maboko pamba te, ayaki na don ya maputa ebele pona kokabela ba mama nyonso ya Gosnag fellowship oyo batondisamaki na esengo na ndenge akosakana te, ndenge kaka bino moko bozali komona ba mama veuve pe ba nyonso bazalaki wana moko na moko azalaki honoré na maputa kitoko oyo Maître Magloire Kasongo apesaki bango, ndenge bino moko bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na politique ya République démocratique du Congo lelo pona kotala ba vision ya développement esengeli ko compter na Maître Magloire Kasongo oyo azali ko défendre comme il faut vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo payé azali ko pesa esengo et pas ya autorité morale ya parti na ye autre vision du Congo Maître Dide Boudimbo. Na somo susuboye bake weekend ezalaki très chargé pour na mwana mboka Victor Bosoku ekaka oyo asangisa ki babase na ye na district ya Tchangu Milulu elekaki kuna na Masina Petro Congo toujours na cadre ya kolengela maponami ya le 20 décembre 2023 edi Imbani Michael Bustoto bazaki simasima na compte info Lingala. Aza omniprésent na terrain, l'infatigable Victor Bosoku Ekaka, Bobengaye la machine d'attraction et de mobilisation, les leaders des jeunes, Ayambama qui na ngombi ya population, Oyo ezalaki est tout le quoi responsable, Yaba structure de base na Nyoso, Yaba district ya Tchangu, Pe ya Funa, Yemoko Loko la véritable commandant de bord, le président de fondation Victor Bosoku, Yemoko Kaka coordonnateur national, Yaba cellule de base spécialisée, les amis de Victor Bosoku, Pe plateforme état de droit. Bondi Melangai Gezalaki occasion pour na moto bazobenga la force qui écrase ya Tchangu ya kopesa mokako swelenda pe ya kilona ba structure na nyonso pour na mobange na mobilisation basalaki mikolo eleki na imkana matonge lors ya matinée politique ya parti nouvelle génération consciente Nojeko na Mokuse. Bonsoir, retour en image. Boyo Kalokole à la machine d'attraction de mobilisation Victor Bosoku. Merci. Na batu nyonso yo ba ezalaki bongo na mobilisation na IMCA bautaki musika na Tchango tiba koma na IMCA et na o bazalaki na 4 districts pour tous se préparer na makambo sur ezali koya ya liboso. Kasi lokola ba batri nyonso eza kotia en marche pour la victoire écrasante ya Victor Bosoku na ba échéance électorale prochaine zamba ya ba association ba saderaki avec impact pe idéologie na ba organisation na ye boye présentation na bango bosimba ke ekosalema na mobange na Milulu o ekosalema na mois novembre na stade municipal ya Masina. Oyo tozo préparer biso activité ya munene ya kosangana lisusu pona kopesa lisusu deuxième mandat réélection. Il y a un camarade du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en décembre 2023. Et ratakate, lokola zalaka papa social, maboko pete, a bambola ki misolo ya soutien, pona ba nyonso bazalaki na pasi, pe na babosenga, ndenge kaka vision tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaka. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth.
Docteur Alexis Longo Nzongo et Longona Asbel Naye, les amis de Alexis Longo, salaki campagne, il y a examen, il y a prévention en santé, il y a Ofele, Bisika et Belén, na district, il y a Tchango, et retient ma pinde, mi Fabrice Lundo, mi Bapé Sibino, pas de taille nango. Week-end des alaki trop chargé pour le docteur Alexis Longo Nzongo, Oyo Azali ko diriger Asbel, les amis d'Alexis Longo, Bosimbake Akindaki na église armée du Sali, Oyo Ezwami na commune ya Masina, pour na kosala ba consultation gratuite kaka ndenge a mesana kosala, ba examen ya ofele, bazali kotala ba tension, malaria, pibiloko ya ndenge na ndenge, na ba machine kitoko Oyo Alexis Longo Nzongo aye na yango, pour na kosunga population ya République démocratique du Congo, baye ba état de santé na bango, sur place opération Oyo elekaki vraiment kitoko, baye nyonso balekaki, batondu samaki ne sengo, balobi merci docteur Alexis Longo Nzongo na Oyo yo ozali kosala, pambate la santé n'a pas de prix. Nazana esengo po talaka makambo ya bambongo ekoma pasi kosesa ba examen oluka lisosomba bakisi ende boezonga boye talaka na sepeleza malamu po esunginga pe quand même. Les amis ya papa Longo Nzongo na oya sali po na biso donc ça c'est ba examen à ofele na ebeta santé na ngande ezali bon nazali na possibilité te ya kokena hôpital ya oyeba omena eloko ya sali bien. Asuka kiwana te akendaki lisusu na église mususu ezwami na njili sekomave epai wapi population bazalaki pe kaka wana pona kozela ye enfin ke bayeba na kosalisa ba examen na bango ya ofele na ba machine moko sophistiqué oyo docteur Alexis Longo Nzongo auti na yango na mikili ya poto ba examen ya ofele ezali kosepelisa population biso e comme santé pour aucun hôpital il faut dans la mbongo mais lelo la salle ici ba examen na ya ofele traitement pe ya ofele bazunga pe eloko moko pété tension nga elimina 13-8 vraiment eza esengo mingi. Lundi 9 octobre na tongo malgré mvula enokaki kasi docteur Alexis Longo Nzongo elongo na bato nyonso ya Asbel na ye les amis d'Alexis Longo balembaki te bakendaki lisusu na njili brasserie na paroisse Saint-Timothée epai wapi population bayaki lisusu ebele kaka pona ko se faire examiner basepeli na initiative oyo balobi docteur Alexis Longo esengeli akende liboso pambate misala azali kosala ezali vraiment malamu pour la population. Na yaki na tongo musala nazoyeba na ngai eloko te mais ye asungi ngai nayebi sikoyo naza na tension mata pesi ya komelinga kisi nasepeli vraiment nzamba pambola ye tozofuta eloko te gratuitement amtie ba appareil na ye anje ye pe na ngambu na ye tango azwaki maloba explikaki tina ya ba geste oyo azali kosala ndeko na bino na bengami na kombo ya Longo Nzongo Alexis ye awa na commune ya Sele na yaki ko continuer mosala oyo to bandaki ngai na bino uta mokolo ya le 30 ya sanza oyo eleki tozali kokonye na kosilisa po to continuer ti le 14 octobre 2023 tozali kosala campagne ya examen de prévention en santé ya ofele ya mbongo te tozali kosala d'examen clinique pe paraclinique na ba matériel to pe ba équipement oyo ngai na yaki na yango ezali ba équipement ebele ba cardioscope ba moniteur multiparamètre ba tensiomètre ba otoscope on a kotala matoi to pe acuité auditif ya bandeko na biso oyebi ete ba ebele bazali awa basali bambule ebele bazali na makoki te ya kokende kozwa ba traitement mais biso tozali kosala ba examen ya ofele likanisi oyo ezali likanisi moko oyo ngai nazwaki mpona koaccompagner vision ya chef de l'état bosimba ke bato ya boyinde bazali vraiment bato ya kosoutenir kotia bango maboko po misala na bango ekende liboso eloko Asbel les amis d'Alexis Longo bazali kosala ekosunga population na ndenge ya kosakana te pamba te baexamen ya ofele alors ke bakokaki kofutela yango misolo ebele kasi epai ya les amis d'Alexis Longo Nzongo ezali vraiment ya ofele. Coordonnateur
ya fondation Nerambungu pe délégation ya famille Sonta ba visita ki weekend eleki ba installation ya complexe scolaire Mama Pemba kuna na Kisenso pe ferme ya honorable Nerambungu ezomi kuna na Ngafula héritier Mapinde Miladilando. Complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerambungu ezalaki honoré weekend eleki na visite ya coordonnateur ya ONG Oyo Bobo Mbungu azalaki accompagné na 3 membres ya famille to bana ya Polo Santa mingi penza Cléence Santa Imelda Santa Pedorcas Santa boyeba yambami ya complexe scolaire Mama Pemba Oyo babandaki nanu na culte scolaire Oyo ezalaki organisé na complexe scolaire Mama Mbungu Oyo ezwami na commune ya Kisenso epai wapi bana batangaki après-midi boye na maloba na ye coordonnateur ya fondation Nerambungu Bobo Mbungu asaliwaki personnel nyonso elongo na ba élèves pe a remerciaki bango pona accueil Oyo ba réservé na délégation Oyo ye akambaki na ngambo mosusu Cléence Santa ye na kombo ya bana nyonso ya Polo Santa azwaki maloba pona ko encourager ba élèves batanga na ndenge ya malamu soki bazali kozela avenir moko kitoko pe abakisaki kolobake ye azali deuxième fils ya collaborateur ya honorable Nerambungu. Après école Nerambungu, délégation ya Bobo Mbungu bango ba se retrouvaki elongo na suite na bango nyonso na ba atelier ya fondation Nerambungu pona ko découvrir cadre kitoko oyo ezali ko pesa formation moko pratique ekuba epai ya bana nyonso bazali koyekola technique mingi penza électricité mécanique coupe couture informatique pe oyo bazali koyekola na complexe scolaire Mama Pemba pe ezali kosunga bana ibele bazali kotanga na ba école ya nzinga pona ko immortaliser passage na bango na ba atelier oyo Aimé elongo na deuxième ya Polo Santa bango batiaki ba signature na bango na ba livre ya ba atelier na bokambami ya coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Chatukila pe délégation ya Bobo Mbungu ba visitaki tour à tour résidence parentale ya honorable Nerambungu bâtiment administratif ya école salle polyvalente d'Etamour fondation Nerambungu pe chantier Mama Pemba et longo na ba installation nyonso telos de la même structure Bosimba Kelibosa Bapanze Sango Imelda Santa fils aîné ya Polo Santa ye a remercié qui pe a félicité qui honorable na bijou oyo honorable Nerambungu a pensé vraiment na éducation ya bilenge ya commune ya Kisenso pe zinga kolongwa na école ba visiteur oyo ba komaki na ferme honorable Nerambungu oyo ezwami na quartier Lemba Imbu na commune ya Mongafula sur place ba admiraki cadre oyo pe ba félicité qui lisusu fumwa banga moyo pona initiative oyo azali kozwa pona kosunga bato bazalaki vraiment curieux ya ko découvrir na nouvelle ferme oyo na capitale ya République démocratique du Congo Bangulu Bantaba ba poisson oyo bazali kobokola makuna na concession moko ya munene pe na note moko ya satisfaction nde mwana ya Nerambungu Bobo Mbungu elongo na délégation na ye bautaki na Hollande batikaki ferme oyo pona kozonga na résidence ya honorable Nerambungu fumabanga moyo epai wapi bazali kovanda na commune ya Timbatieke bana mboka bosimba ke route Mobutu eza vraiment na état moko ya malamu te rédaction ya info lingala babeta ki tour na commune wana Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te avenue oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esika kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke ba reporter ya info lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye pas
makasi nzela moko population eza ebele yo mozomona population ndenge etamba basouffrir banadokolo ti koto nzela eza te leta luka moye abongisa leto te sepeleki tomonaki bachinois baye kosala nzela bachinois bapalolaki nzela banda kuna ti bamatiti likolo kuna kota kona ebeya me na ministre omona bachinois bazwa babiloko na bango nyonso bazongisa yango oyo tokosala te bapesi biso mbongo te bato basouffrir tala mai résidezo batio ombalo eza mai ya résidezo résidezo batio ezotoboka ozonango solution te nzela bebi moye tolekeza te bato basouffrir tobanzike baautorité bayoki bakosala makasi mpo na koréhabilite route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali konyokola population oyo azali obligé ya kobeta makolo ba distance molai kaka mpo na kokende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu mpo kotika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. CAA azongisi bavol na la destination ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ezali kosalema à travers Airbus A320. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisimi Sunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongiseli bino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese. La couleur enseignement bosimba ke Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na bokuse ba fongoli ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 Francis Kanza. Coco, oui, Kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK na mokuse, ba fongoli ba porte na bango, pour na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pas yuapi, baza la mission semoko, ya co-formé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, il y a laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango eza reconnu na l'état. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, basala ba recherche na bango ndenge balingi, bakisa lisusu centre hospitalier ya Elengi oyo ISTPK asala yango uniquement pour na pratique ya ba étudiant. Bano bauti kosi sa classe to bengisi bino boya ko s'inscrire na université de biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Ubaza vraiment na posa ya kosala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien ezoleka na formation eza kitoko donc au sentir vraiment que étudiants a vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir technicité développement. Pona deve loterie ya 2023 bowe sawelisa ba extension nyo surtout ya cyber Eric Oyezwami na ville province ya Kinshasa Nathalie Kaila Kapenda apesi mino ba détail. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye. Mais nini boye okoyisa ngai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi ya Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion
émission ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Kobo Yaya Pembo continue masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya agence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambeza te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpona kotente chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali baspécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko mpe bagent expérimenté bazali baprofessionnel okanisi esili Lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge la peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve on a compété de véloterie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale na maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PV Center bongo na rond-point Ipen dosali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la porte na commune ya Liberté doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitama magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitama magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Oza Mobimba. Protiva pesa potopoto ya kitoko ekipe H za mkolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Askande. Une génération à une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Eloni nesi la kate journal après pona pepe yango e komi la suka merci mingi na Igon Tingi oya zala ki bongo la sima caméra montage et sima maki na Fabrice Lundo mi journal après pona pepe za ka superviser et pas héritier mapine mbande ko botika la malamu au revoir. Aïe etumba nangwa kaopika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na
service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo mpe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.